Bon, Hypnos B na lingi bo tenir rigueur te. Asana no asa majeur mais asana na expérience ya vie. Ayebite ke soki papa enda kuana afinga ki papa na biso to papa enda kuana na papa na biso baso bunda biso pe bana foto kota bitumba wana. Donc biso na ba Rwandais tozala na problème vraiment personnel. Mais tozala na problème qui est politique. Ngai Rwandais moko akozala na posa ya traitement. Na ko hésiter te na ko sunga ye na ko pesa ye traitement. Mais soki na yebi Rwandais oyo ye mutaso bomaka batu balakisi nga ye pe aso simbaka munduki na M23 na ko sunga ye te. Lokola pe Inosbi asana ba affinité ya ba Rwandais. Armée na biso sa armée makasi mais tozo koka ko combattre te. Yango omona Macron ko ya ko finga biso na kati ya mboka na biso. Parce que déjà tolobaki communication na ye pona concert na ye communication za malamu te. Lokola batu balite ya kanda basa ba communicateur te mais basa ba comédien. Mutuloko na mar azo sala ba délire na yipo na kosekisa batu mezo kende bien te tangu papa Wemba azo belela ka okoko korobo pesa biso nguya to bare bazembe zembe na batu sa esprit to René lokola yo likolo biso bayanke na se est-ce que uyeba ka okoko korobo wana sanani ezanani ka okoko korobo ezali muyibi o azaki pembeni ya maître Jésus c'est-à-dire fali pe na concert wana akendaki na zel mingi omona na discours na ela popole mpasula alobaki ya ko retourner mitango yaki awa abengaki biso akomi na discours même 20 000 personnes na kobeta kaka mais kuna akendaki na discours mususu en plus bato ba kompanaki yeto entourage na ye ba travail ki malamu te botu na papa Kabuya tango to bando bundisa babando kubundisa papa Kabila izaki po azalaki soki muswahili to ndenge banodo baza Rwandais na politique babundisaka mutu pona ekolo te parce que na côté pe ya ba opposa biso za ba politique baluba pe bazali l'homme prudent voit le mal de loin Tolier Bango Fidèle internaute, mbote na bino nyonso partout bozomi partout dans le monde balandia écho du parcours avec Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse. Mbote na bino nyonso na yebike boza déjà branché. Merci na ba oyangai ya kukunyo mwaka El Chant de Kimbantseke mukolo mayele na moni bongo mon père Papi Gento Lobela vie. Washington 4 fois prêtre le grand état na Munich, maître Churambo Malembatable de Max Mayasi, Patrick Ilando fils de l'homme. Na kiti na Afrique du Sud na moni archipape Chimei bambote na yo et pourquoi pas na bureau na ngai 600 pavala bambote na yo de game zaza bambote na yo ba oyanga na za ba ona kini na yambili susu mbuta mukulu dia kese to sur la masolo ya spiritualité bozo mona déjà ben se réseau loba déjà tozana mulange mafuta wana et puis banzete za wana yango leyo tokolobela et puis actualité ya musique tokolobela ngo mbuta yenge kia kumbuta e yenge kia mbuta papiken e tolobela vi kia mabonso yenge mu makanda izindinga za zonso beti kutala muna ntangu yayi en tout cas tondele diaka mudia invitation kino gina ikiese e ngeti lomba diaka matondo kwa beno voilà vraiment tokota na biso na masolo na biso namoni awa na se mafuta ya mbile za wana banzete eza nini vraiment juste lelo parce que à chaque fois on a yambaka une émission na ngai oyaka na ngote mais lelo ye nango eza nini oui eza juste koyebisa bato tango no sotolobaka beto totisadila muna kimenga ko me beto monanti emungwa e mafuta totisadila yoyo bankulu zeto basadila e beto pediaka ya totisadila e totisadila muna kimenga ko me muna mafuta emungwa enti emaza totisadila donc eza nango juste kaka kolabisa banzete ba oyo bato bayebaka te biloko oyo tosalelaka peut-être pona ba traitement omoni ndenge na komi kombo ya muntu awa oyo ezali biloko ezokende poto ekende oyo ezokende Amérique ezali na traitement na yango ezali nzete nakosimba natanga parce que okotanga ezaka preuve à l'appui comme nzete oyo boy donc nyonso tokotanga te parce que eza ya muntu donc oyo ezali pe nzete oyo babengaka nkasa eza likasa ndeni ni likasa te mais nkasa okay oyo ezali nkasa nzete oyo esungaka meme mwana za na SS soki azosokola yango makila ekosila ete meme mwana asili makila meme milimo mabe eza na yo na ndako nzete oyo esungaka pe na misala tosalaka oyo ezali bidiazo mosusu eza na ba solution ebele omoni nde totie neti tumbako eza tumbako te eza matiti omoni ya kopakola oyo pe ezokende epai ya bato ezokende poto oyo mafuta menina eza nango mafuta
mekoti biloko ya bokoko oyo esungaka bandeko na musala pona kolakisa bato juste ke misala oyo tosalaka yo ndeko c'est partout ozwami na monde oza na problème ya mabota oza na problème ya impuissance sexuelle malade ezosila te otamboli na bahôpital na bamaladi ezosila te bana bazoyoka te to bana bakomi kokota baprison komela badrogue obotaka te mobali akima yo mwasi akima yo benga biso na plus 243 81 54 51 313 donc biso tosalelaka kaka na biloko tolakisi bino banzete pe na bokoko na biso kasi na misala nyonso bokobengela biso ntete tafoti fiungu na monaki mpeve toaza ya origine ya maladi c'est-à-dire na maladi nyonso to na ka nyonso ndeko abengaka biso avant tozwa nzete avant topesa ye biloko oyo tobengaka na physique tobandaka nano na molimo parce que maladie mingi oyo ezalaka na munganga ezomonana te moto aumeli na impuissance sexuelle moto abotaka te moto azobota bana bizengi bana bazoyoka te to ozwaka mokanda te mingi ezalaka mpe baproblème spirituel donc faut tosala consultation spirituelle oyo toafingi na monaki mpv toaza ya origine ya yoyo mambu comme ça toasala mena bima et en plus biloko tosalaka ezalaka na biso moko te tosengaka mena mayele ou bien nzela na bakoko oyo bapesaka biso koma tokotraite ka oyo nyonso eyelaka biso donc ça juste po après awa nazodemare jipi mbala moko okende na agence kotikela bandeko oyo biloko mosusu emoni awa ezokende États-Unis mosusu ezokende Australie mosusu ezokende Europe yo ndeko oza na ka ya maladi oza na ka nyonso ezotongisa yo vutuka monaki nkulu diako vutuka muna bankulu zako wabaka lunia kusu e wabaka ndembama monaki nkulu diaku wena ye mambuko me monaki nkulu diaku futibaka ndembama biso toza ba médecin traditionnel te me beto zingunza twenina totisadila monaki mpeve me mambo mankaka vosadi monaki mpeve futisala pendiaka monaki nsuni memi papa kimbangu asalelaki molimo asalelaki pe na nzete memi pe maître Jésus okomona esika mususu atie mai atie soyi achaki pe mabele donc biloko oyo eza biloko pe esungaka bandeko na baka ebele baka tokolobaka kate baka nyonso pe eza chacun eza vraiment cuisine interne baka eza ebele ya bamaladi nyonso ezo déranger bandeko na biso partout bozali na monde to awa ozali oza na problème ya maladi oyo ezosila te ibenga biso na plus 243 81 54 51 313 ngai moko pe na belaka na melaka pe Doliprane bana nanga pe bamelaka kinini me kasi maladi yo nyonso eumeli na yo tamboli osalisi ba examen ozwi résultat te bokila mona plus 243 81 54 51 313 Matondo Mbuta ndenge na bongami boezaki makambo ye donc ndenge tosololaka kaka na émission na biso c'est-à-dire mutu mwa tuna nga question comment est-ce que kinkulu to spiritualité ya biso bayindo ekodomine ya mundele na sens que mutu aza na poto parce que na poto baselaka ba talisman o ndenge toyebi nde toyokaka alors mutu aza na poto aza na posa ya likambo moko boye yo mutu aza na kin osalila ye masolo kuna azwa résultat nango elekaka sur quel moyen ezala maladi mususu mundele akokaka ngo te mwana moko te oyo akizalaka na heart o babengaka kibeka mundele aza na kisi te ti lelo me biso na bokoko tosalisaka yango soki balie mwana mutu oyoki nde baliaka bana mitu to balie mwana gauche mundele to médecine yebi makambo wana te me monaki nkulu seto tulende sadisa yoyo maladi ezala maladi mususu elingaka kaka ozonga na suks na bokoko na yo baladi ebele ezalaka na mindele eza pe na biso te tomoni ndakisa corona ntango eyaki ebetaki mingi mindele me biso bayindo ebetaki biso mingi te c'est-à-dire nzambe apesaki don pe chance na chaque poso nzambe asalaki te ke banoir tokende fanda na poto nzambe asalaki banoir tofanda awa place ya moto bon eloni esalaki ngana luka nakende poto nakevanda eloko esala ndenge wana ezali bapasi obi ezali temps echangeaki parce que mundele pe akimaki mboka na bango ayaki na Afrique tango bazoya na Egypte wana ezalaki Egypte ezalaki développé Egypte ezalaki grande puissance ya monde Egypte ezalaki grande économie ya monde lelo moni bato bazo juger Gims na ba propos na ye eza ya solo po bato ebele bakimaki Asie bakimaki Europe bayaki ko resuccès to kozwa mayele na Egypte banzale kotaki na bazi wana omoni na Europe wana bato bayaki koluka blé to eluka kolia wapi na Afrique
donc ezali temps précisément na Égypte eza ba temps ndenge evariaka yango esalaka ke bato basala ba immigration to bato ba immigrer ezali mpona pasi mais ntango ozolelelwaka yoyo ntilulu kiambutaki mbangu mundele kafuti futuka mutu mwindu kafuti koma mundele donc ntango wana tilulu wana ekokoka bandeko nyonso bomonaka na poto bakozonga awa lokola na kamba monaka batongaka ndako deja mpona bandeko bakokuta libanda mboka bakokomela baeglise nyonso monaka na limité ekozala place bandeko na biso bakokuta poto bakoka kolala place tokobombela koni n'expliquer nanu place wana siko to comprendre te to leka ngo mwa mbangu boloba ngo mingi bankulu boloba eloko wana mwa mingi bambuta ke ba église mingi eza na limité ekozala place oyoyo ekozala ba hotel na yamba pe mbuta moko aloba ngo eza ba hotel bato bauta poto bayo vandela na ndenge nini église par exemple ya pasteur Moïse Mbiye ekoma hotel bato bakoya kovanda bauta poto mbeyani pe diaka ngunza kwani kenena metangu kwani solelelwaka bao bankulu voludia lunwa luvanga maluzolele diambo ntangwani biso na molimo towelaka te tosalaka evangelisation toboya bokoma bangunza te tango likambo ezalaka na tango nango tango bana ya Soweto bazwaki indépendance bazwaki yango na loyembe mundele azalaki na munduki akimaki tango le 4 janvier awa na imika Papa Kasavubu azalaki na bato molimo Papa Kasavubu azalaki politicien mais na simane na bato abako azalaki na ngunza tonobenga tsasalangu azalaki na mbutakanza o bazalaki bato molimo mundela azalaki na arme mais biso mutoindo azalaki na libanga mundela azalaki nini akimaki donc tango ekokaki revolte kia kingunza ekoyana ngo na tango na yango tango ekokoka ba église wana ekokangama lelo yo tozana pays moko eza laïque tozana liberté d'expression tozana constitution na biso elobi mutu nyonso asambela sika tosambela donc toko fokuser mutu te lokola mundele ayaki na bible na shikoti biso toko zongisa ndenge wana te mais biso tangu zolele lwaka tangu santilulu zilungane toko yemba yango zilungane donc tilulu kafati lungana donc bankulu ba uvo ludia luno luvanga maluzolele tangu diambo tangwane donc tangu ekokoka oyo mindele bakokoma moindo biso tokobanda kosala ba invention parce que tozana nyonso oyo tokosalela ba invention toko créer biloko nyonso mundela zo créer mais tozo créer yango te pona nini po bonzambe na biso to tie yango na sima mais tango ecumenisme kolongwa na erati ya mboka oyo tango laïque kolongwa na mboka oyo tango tokozonga na Mobutu oyo lokola nani papa Mobutu alobaki recours à l'authenticité mboka oyo ezalaki na économie fort même welate na biso ba costume boto lataki te tolataki ba bankos ba fille ba ndeko déranger biso te lelo kabelo foko $600 $1000 kangisa suki nyo maboko na singa et pour mona ba fille suki ya milai tina mukongo naturel donc ba koko économie ezalaki bien congolais wana zairwa bandaki kolia 3 fois économie ezalaki bien ba pays oyo ya mikelo kola ba Rwanda bandaki ko sakanela biso te mais depuis bopesi mboka na nzambe tolobaka yango na Yesu nini échanger mboka économie emati pasi ekomi makasi ba agression ekomi na ba mboka ebele lelo ekomi occupé tina kini tokomi na pasi donc ba guerre ekomi partout mais na tango Mobutu tango zongisaki mboka na bakoko tango bazoloba zairwa dala pe le preni nous sont ezalaki na vibration mais bakezwa hymne national baketia yango susu debu na fitir dressons nos fronts longtemps courbé nous bâtirons yango moni mboka mobimba soki batieka ka première pierre moye basala musala ezati balembi depuis batia première pierre na port à long profond ya banana basala musala basala ka te poto invoka ka nous bâtirons nyonso na fitiki donc tokosala yango wana ndenge moko tomona papa Joseph Kabila na ba José Makila o ba kosala aéroport ba chepe Pierre basala yango jamais tirala logola na hymne national photo chancer hymne national pe ko malo supermarché sur talambolo soko zongi sa sikoyo mboka na biso elunga na ba 30 soki 32 communes 32 provinces et comme soki 27 communes ezonga na 12 communes et 12 provinces ndenge zalaki kala 11 provinces plus Kinshasa isali 12 parce que o ezali nouveau Jérusalem neti les 12 tribus d'Israël ndenge tokomona nde mboka na biso ekotambola pe ko avancer. Merci beaucoup tozana mbuta mukulu dia kese ba question ya ngai ba réponse na ye bo juger ngati na ba question na ngai ba réponse nde eza ye. Alors mbuta to solo masolo ya porte-monnaie du bonheur ou porte-monnaie magique
toza na ndeko moko alobaki non nabenga mbuta xxx tosolola boye natinda kutu boye me namona résultat te. Est-ce que c'est vrai babiloko wana? Parce que biso toza malgré que numéro na yo pe ezalaka wana bo contacter mbuta na numéro azopesa yango wana tokomi wana biso toza média mais mingi ezongelaka biso. Est-ce que c'est vrai que porte-monnaie du bonheur ou porte-monnaie magique ezalaka ya solo bopesaka yango bato soit ezalaka nango ke bosali bongo ta moto akotia mbongo na ye boesikoke mutu? Sikoyo yo ozalaka na ngai ba témoignage oyo ozwaka est-ce que okopesa yango bato te bazotala? topesaka ba témoignage parce que eza pe na ya XT oyo ya ngai ya musala na ngandenge na salelaka na lobby soki nazo ya témoignage eza ya yo soki te na ya yo kozwa garantie parce que yo oyebisaka nga pe otindelaka nga ba témoignage ya bato me bavoso basalaka so na sali bango musala na kosala ya malamu na koloba mais ya mabe pe balobi parce que bolamu eza mabe pe eza makamba porte-monnaie ba porte-monnaie déjà biso na bokoko na biso porte-monnaie magique eza iloko bakoko bapekisa eza iloko oyo tokosala yango na bokoko na biso te parce que porte-monnaie magique ezali mbongo oyo ozwi lelo folia lelo esila lelo avec condition okozwa mbongo moko par exemple $50,000 ebimeli yo na journée moko ebimeli yo na 23h48 Avato ma 23 esila. Avato eto koma donc 0h1 minute fo esila. Ce que silité ko yela ba problème. Yango to yaka si tu bande kwa TikTok bozo benga biso ba influencer ngai na pesa ka ba porte-monnaie magique te. Parce que ba porte-monnaie magique ezoluka bato na kufa elukaka makila. En plus ba porte-monnaie wana bozo mona yo ndeko mama papa o mona mutu te aye awa alati banzamba la sali ba démonstration yandiko na elendo kya kimpeve kya kutuvana yoyokima. Donc porte-monnaie magique wana ezali ba haute spiritualité. Ezala mutu nyonso te akoki kopesa yo yango. En plus tangu yo so pesa mutu makambo asa ilo porte-monnaie yo moko meka kozwa renseignement ya kotala vie ya mutu wana ezandenge nini? Abika kandenge nini donc na bokoko na biso déjà porte-monnaie magique topesaka te mais kasi na bokoko na biso tolobaka tango nyonso tozalaki na eloko tonobenga nkutu azowa kakondanga lekwako donc saki ya mutu liboma ezangaka eloko te yango mundele ayaki koyiba nde akomisa yango porte-monnaie du bonheur nde yango ngai napesaka bato yo ndeko ozali partout na monde oluka ozwa porte-monnaie ozwa yango te benga biso na plus 243 81 54 51 313 porte-monnaie du bonheur espèce mort par mois peu par semaine ils en a bien de santé ils en a sacrifice immédiat kaka à chaque production na yango ozo sunga babola ozo sunga ba pauvre yango wana kaka ils a condition na yango sikoyo mutu mwa lobi abitango sabo parce que naza na témoignage ngamo pe naza témoignage ya yo na ko marché ba moté tant bandeko mususu bazo tinda ba message bazo boyaka biso tutomona yango pe tomona pe bolamu il faut tout lobaka mutu musu alobi boy tant ozo salela batu ndengo na mutu tant mususu osaleli porte-monnaie du bonheur siko yo moko bénéficiera ni ngai na bénéficiera makambo ebele et pas bakoko na ngai vibration déjà emataka parce que na spiritualité eza lokola mutu ndenge mona ka badame ba jidoka to ya banani emataka tango ozo sala makamba malamu ozo sunga batu pe bakoko bazo banza yo vibration mais tango yo oye ko sala mabe na télévision to komi kokosa obandi ko futa oyo babengaka karma parce que ngai bakoko bapesa nga musala o na age 20 ans na yebisaka yo ba yebisaki ngadi ya kiese wenda sadisa ndinga eza makanda za zonso Ediaka donc c'est-à-dire nasalisa bato nyonso na sunga ikolo nyonso pe ba yebisi ngai lwaka kuna beto tolwaka ko lelo biso totambolaka mituka tomataka avion tokendaka poto totambolaka partout bakoko na biso bakomaki kuna te to visita pe ba science mususu eloko misatu bakoko ba yebisaki ngai kulendi vukila muna fuki kyangani ko c'est-à-dire na ko vivre na sierra motote yo yebi déjà yebi ndenge na bikaka ndenge na fifaka bino boza presse bino ndefo bopesa ka ba témoignage ke ngai moko na yaka koloba ngai en plus nyonso na salaka ngai na sala makasi te mononge na elendoko ozana ka obotaka te
ozana kao mwasi akima yo libala ezosimba te mobali akima yo ozana kao ozwaka mukanda te ngai te nasungaka bato pe napesaka bana te me muna ngolo za meko me muna ngolo za fumuki mbangu eza bankulu zetu ya uto tisadila ngai nasungaka bato na makasi na ngai te me na kasi ya bakoko na biso yango nde tozosungela bato donc biso tosalaka musala yo ndeko lukaka ozwa porte-monnaie yo ndeko lukaka porte-monnaie to barula yo benga biso numero yango eza na se wana plus 200 de 43 81 54 51 313 ba o pe mingi babengaki biso pona makambo etali nkodia nkodia basombaka yango te tozo insister bobenga ngai te pona kosomba nkodia mais soki oyoka lisolo nkodia na famille na bino tozala na posa ya nkodia famille na bino benga biso kaka na plus 243 81 54 51 313 tufeti fiungu na ntete muna kimpeve tazaya muna vata diaku muna kanda diaku muna vila diaku volone nkodia c'est-à-dire tobandaka na kosala consultation spirituelle toyeba na famille na yo na ekolo na yo soki bozana nkodia soki bozana nkodia eza na muntu tokoyebisa yo ndeko x kode na bino na famille eza na ndeko y moye topesa yo eza te mais soki kode na yo bafamille mosusu omonaka papa kufaki mort subite kode awana ekenda à l'évidence eza na god spirituel bakodetourne yango te soki ya famille na bino soki mutu ya famille na bino te adetourne yango fo akufa to akozwa problème nde kode ya wana tokopesa yo partout oza na monde entier tokokomisela toyoka eloko moko soki oboya yango parce nga naza na mina ngamo akufa toyoka nde na yoka aza mutu bandundu ke bainga bapesa yango aboyaka est-ce kode su bapesa yango oboyi e okrelo ba problème ya vie bakode ya mususu ezalaka ntango ozalaki deja mwana eponame fo osalela yango mais kode ya mususu pe volontairement okoboya na yo ekoboma yo te mais soki ozalaki deja mwana ntilulu donc deja ozalaki mwana elaka deja tina ba age na o deja bakobana koprepare yo deja wana so boya onde ozwi problème okoboya ozwa no problème te wana mutu wana seki azalaki na problème ne mususu mais mutu deja baponi deja mpona nkodia azalaka préparé deja depuis bomwana mais yo oyo ozalaki préparé mpona nkodia baparent to banoko to batata mwasi bakufa na mort subite oyoka kodia wana ebunga to ozwa yango te yo nde benga biso kosomba te me benga biso tosala consultation toyeba kodia wana eza wapi koma tokopesa yo yango koma tokozongisila nkodia yango na makasi ya bakoko na mpe bakoko na biso tokobengi biso na plus 243 nde tokopesa nkodia na yo partout ozali nkodia ezali kindoki te nkodia ezali eloko mabe te abeya kosa yo te paster akosa yo te bapaster ebele mpe bazotondisa baeglise bazosalela bankode ya bapapa na bango bazosalela bankode ya banoko na bango yango bosomona baeglise ezotonda kode eza eloko malamu botala lelo bandeko na biso banande ndenge bazoevre kodia eza mpe kaka mpona bakongo te kode eza na mpona congolais nyonso kongo dia eza mpona africain nyonso mutu nyonso moyindo nyonso aza na droit ya kodia na bango ya famille yo nde kolukaka nkodia obengi biso na plus 243 81 54 51 313 oza partout ozwaka mukanda te oza na maladi ezosila te oza na problème ya impuissance sexuelle mwasi depuis okota libala nzoto ekomi kopo okomi kosala bareke douloureux ya solo ozobota te obotaka bisimbi mobali akima yo mwasi akima yo mukanda ozwaka te benga biso okozala desi te zonga na bokoko na yo kokota na basianse ya mindele te me vutuka munaki nkulu diaku kuna lenda baka lusandusi ibeto totisadila muna bisalu mabonso totisadila muna kimengako tulinda simba menga nkonsiku menina muna kinkulu zeto bebeto totisadila ntie maza ye mafuta ya utotisadila muna ntilulu enzila yo makulu zetu basadila ibetu pediaka bana ya ukaka totisadila lulanda mambu kia mvatuluko mambu makimpeve muna mvatuluko menina mambu makimpeve muna grimasiko ube demonstration me mambu makimpeve muna ntumenina ngeye tata ngeye mama li vraie démonstration maladi mena ya kupanda 10 ans bokela muna dimero bakililu niakusu ya ou vraie démonstration ou bien vraiment ngetonkulo donc c'est-à-dire mamba bolimo ezala na bagrimas te omona mutu atongisi bilamba aye bandiko pelisa moto yango wana te mamba spiritualité ezali yo mutu ozali na passe ya maladie 5 ans obotaka te pendant 10 ans ozwi bana yango wana démonstration te yango wana tobengaka mangitokolo yo mutu ozwaka mukanda te bozalaki barege basalelo bavide kite me obengi biso tosalelo makambo ozwi mukanda bavoyage esimbaka te awa na Congo okendaka te ovoyage
yango wana démonstration to yango wana makitukulu bolanda biloko te tomona na école primaire muto aye asimbi nyoka abimisi bimoto alakisi bino nini makila eza juste pour venir eza pour venir vous exciter mambo maki mpeve muna ntumeni na me muna vatuluko muna grimace ko yo papa oza na kaya maladie oluka porte-monnaie luka nyonso kota na chambre bondela tuna bakoko na yo eske mutadi akiese bakoko na ngai akoki kosunga nga na nzela na bino bakoko na yo bakopesa yo réponse pe okopesa biso eyano oyo ekozala malamu. Merci beaucoup boyoki réponse, c'est-à-dire kocha commentaire te kino escrokanga ko sala boy avant sala eloko faut consulter pe bakoko no consulter nzambe oya kela yo ke na sala dul na mutu boy est-ce que pesa nga réponse bako pesa yo eyano boya te na ba commentaire botinda ba message te ya sala boy non wana eza propreté parce que numéro ezala wana tango za na compte à rendre na mutu solo la na yende okozwa réponse. Alors mbuta mukulu tokota masolo ya Congo et puis ya actualité musicale parce que oza mbuta tout le ancêtre oyebi ba makambo ndenge ezalaka lelo boye kotala makambo oyo ezo évoluer na Congo tomonaki Inosbi apasaki na émission mo conférence de presse alobi ke non aza na ye presse ki kope ya kobeta na Rwanda akobeta mais lelo toyebi ndenge biso na Rwanda ndenge tension ezaleli est-ce que ba propos Inosbi eza bien ou eza mabe? Bon Inosbi na lingi bo tenir rigueur te asana no aza majeur mais asana na expérience ya vite ayebite ke soki papa enda kuana afingaki papa na biso to papa enda kuana na papa na biso bazobunda biso pe bana photokota bitumba wana azana no mwana azana na âge moko to ba ya puberté to ko tenir rigueur te. Alors lokola biso pe omonaka bandi liberté par esprit ou par esprit azana no matière vraiment te. Okay. Mais normalement na ndenge tozana bango tension o eza leloyo eza tension moko sur le plan diplomatique ezali en biso na ba Rwandais na ba frère na biso ba Rwandais ngana zana ndeko na ngai azana poto na pesi mbote ifiki na vidi abala rwandaise donc biso na ba Rwandaise tozala na problème vraiment te personnel mais tozala problème qui est politique donc ba politicien na biso na ba politicien ba Rwanda bango nde baza na problème eza wapi problème ezali ba politicien na biso fo bazala ini nde tolobi ke Zaïro ezalaki dans la peuple ni nous sommes Zaïro en avant fier épée et dignité eza susu te Inosbi aza na expérience ya vite ngai Rwandais moko akozala na posa ya traitement na ko hésiter te na ko sunga ye na ko pesa ye traitement mais soki na yebi Rwandais oyo ye mutu azobomaka bato balakisi nga ye pe azosimbaka munduki na M23 na ko sunga ye te. Donc déjà des choses différentes ba o ba koti na ba groupe armé bazobomba bandeko na biso bazovioler bato mais ça pe na Rwandais mususu azani kuna pe azani mutu anzila Kongo amonaka kutu mabe ndenge tokoma koswana eza lokola biso na ba Congo okomona tozana bandibu oyo bakendaka frontière ya kipangu na bangole babota tokoma lokola peuple moko même si tozana problème politique mais ba affinité moko ya bondoke wana ezalaka lokola pe Inosbi azana ba affinité ya ba Rwandais aza congolais mais azana ba affinité parce que bato na Goma mingi bakenda kosala bashana bango na Kigali mutu musu apasaka weekend na ye na Kigali ba mesana mingi ezali nde ba politicien bazokabola peuple ezali peuple nde te zokabola ba politicien mais ba politicien na biso politique ya Kagame nde eza ya mabe na mindele baza sima ya ba Kagame wana makambo wana balobaka quand les souris dansent quand les chats n'est pas là les souris dansent tango Mobutu ba Rwandais bakokaki kosakana na biso te donc ba sakana biso tango Mobutu azate te poto ba dirigeant na biso bazo tia vraiment rigueur na likambango te armée na biso eza armée makasi mais tozo koka ko combattre te yango omona Macron ko ya ko finga biso na kati ya mboka na biso arabi ke bozo koka ko so charge mboka na bino te pendant 60 ans bozola tisanga ber donc faut ba sikoyo wa dirigeant na biso bazwa conscience basi sa guerre wana to bundisa bango s'il s'agit ko kota na Rwanda pona ko bangisa bango ko kende ko bundisa bango mais to ko kende te lelo to bato bomba batuno sur Rwanda to ko yebisa te président na biso akoma ko sala lokola Poutine azosala a détruire Ukraine mobimba te
kokanga yende Kagame koboma ba soda na ye wana mais peuple wana bazala peuple po bazali bato nzambe asali. OK, rapidement pe mutu moko na kati yo mwa muke mutu mwa lobi boye ameke pe ko talisa yazaki moi pour Inosbi alobi pourquoi bozo condamner Inosbi, pourquoi bonitondimaka équipe na biso équipe ya football RDC beta na Rwanda soki bozo boya musique beta football boya pe affrontement ya football, est-ce que ça na raison ou soit affrontement ya coupe du monde quoi football les en sens té parce que biso to senga bango match té c'est la CAF qui organise les matchs qui fait des classements CAF eza biso té. OK, ndenge mo pe producteur ko bet ça pe Inosbi eza producteur akobengisa Inosbi dans les titres personnels akoki koboya eza lango pe prometé mais biso soki to boyi ko beta na Rwanda na coupe soit éliminatoire ya coupe d'Afrique to ko soit disqualification eza chose différent pe to ko na ba pénalité à payer na CAF mais tandis que musicien akoloba pe pona honneur ya mboka nanga vike tension eza te ndako na biso na ndako bazoswana vike baza na fête kuna ya première communion to ya libala na kokende na ngai te eko changer pe eloko te. Donc il peut aussi faire ça pour na kolagisa bolingo na ye na patrie mais ezala ngo pe grave te soka kebetane kuna po to lobi bien que biso na ba Rwandais to sana problème te mais politique ya ba Rwandais donc ya ba konzi ya Rwanda yende za mabe bango baso bundisa biso baso luka ba organisation mais to te sambila muna nzambe apungutu lendo kavana ngolo muna ba mfumu kieto tata Félix Antoine Tshisekedi kakala yengolo e kakala ye mayele kia mpeve yoyo kia bankulu zetu kanwana yoyo mvita yoyo kafotimana c'est-à-dire bitumba oyo papa na biso Félix Tshisekedi azwa makasi nzambe apungutu lendo a inspiré koyeba moya kosilisa hémorragie oyo guerre oyo esila ba voisin na biso esengeli tozala malamu lelo awa toto exemple mutu ngana koki kokweya voisin akoya pe amemi ngai na hôpital donc tozala ini lelo tomonaka mutu auti Belgique akena e France mutu auti France akena e Allemagne bazana ba bon voisinage biso pe tosengaka na Afrique pe ekoma ndenge wana donc koloba kaka guerre ko promet guerre biso toza ba leader d'opinion to ko promet guerre te mais kasi biso tozo telemela diplomatie to politique ya Paul Kagame na mindele oyo ba européen oyo ba oxelat ba distrante oyo baza simana ye o bazoluka wa mviye mboka na biso bangonde tozo teleme. Merci beaucoup. Tokota na masolo ya Ferregola et Ferregola pesi message moko be batu ba jijango mabe par rapport ya ba kerel ozo salama parce que na sengi na bande konyoso le 24 juin oyoyo na stade des martyrs tokende to soutenir Ferregola Jésus de Nias artiste na biso ya Congo. Voilà. Ferregola asali message moko ya pardon pour ko boma ba moto ndenge makambo ezo kende batu ba juger aza faible akosala ndenge wana taza lokola fali ntango ye fo pe aloba te asala oyo akosala omoni yango ndenge nini na comprendre vraiment question na yo Ferregola asalaki message moko alobi ke non bolanda oyo ezoleka te par rapport ne ya kobeta na stade des martyrs roga pe akobeta kuna lakisi maturité eloko asali ezali malamu pe na CPI na Ferregola bala liboso ba communicateur na ye basali sale besoin to basali communication moko ya mabe pe ye moko aye a répliquer yango en tout cas to pesi merci beaucoup na oyo nyonso asali parce que déjà tolobaki communication na ye pona concert na ye communication za malamu te lokola batu balite ya kanda basa ba communicateur te mais basa ba comédien muntu lokola mar azosala ba délire na ye pona kosekisa batu mais okende bien te batu bazoyoka ngo azosala ngo peut-être pona black mais batu bazozwa ngo na ndenge mosusu batu lokola tozwa ndeko na biso Mark House azalaka trop brutal aza muntu akoleka na communication te na moment oyo fu babenga batu nyonso ba tendance nyonso baya na concert mais Ferregola lakisi grandeur ya kosenga esquisse ya kolakisa ke biso ba ndeko na biso ba Brazzavillois toza na problème te aiza faiblesse te signe ya pardon c'est ça signe ya grandeur signe ya komikitisa eza signe ya grandeur en tout cas Ferregola na sengi merci beaucoup pe bato ebele bazoloba pona mambo etali publicité oyo asali pona concert na ye na tamki na tombe wana ezigelo lakisa message autaki na prison ezali kufa auti na ba problème na ba gisement ebele alamuki azo signer donc azo signer une nouvelle page ya histoire ya musique na ye to ya carrière na ye tango che igigola ingelo bateke ye mutu aliaki gola mais azo rendre kaka ba hommage biso tolobaka les morts sont pas morts. Maître Jésus pe tango monaki passe elekaki akendaki na montagne na cimetière esika monaki Eli Abraham na
Eli Abraham na Moïse oyo basaki bakoko na ye bakufaki biso pe tokendaka ba cimetière ba séance musu na sala rapena ba cimetière to belela rapé bakoko donc gigo la tango akomi wana akomi kisimbi to akomi déjà molimo na ba religion mususu soki mutu akufi akomaka saint oka o Saint Michel o Saint Pierre o Saint Bernadette mais bakola to benge pe saint to biso na bokoko na biso akomi kisimbi akomi mutu akokufa tokoki pe kobelela ye apesa biso pe nguya conseil ezalaka batu baloba sozo bela batu bakufa eza mabe ezaka nini juste tangu papa Wemba azobelela ka okoko korobo pesa biso nguya to bare bazembe na batusa esprit to renie lokola yo likolo biso bayanke na se est-ce que oyebaka ka okoko korobo wana za nani eza nani ka okoko korobo ezali muyibi oyo azalaki pembeni ya maître Jésus moyibi bazaki mibale seke moyibi oyo asengaki oyo Yesu ayebisaki lelo nga na yo na pa na paradis akoma pe saint komboneza koko wana ezali code ju musu na koya ko décortiquer yango alors papa Wemba azalaki na milliers ya bato bazalaki bito bengaka ba tchekulaire bato banobuka ba magasin ezalaki na culte moko ezalaki na sima sapologie tango kozosala ka okoko korobo pesa biso nguya to renie lokola yo likolo biso bayanke na se to bare bazembe na batusa esprit ba faible esprit eso solanda après lobi shege chance loko pamba ba shege baza banana ba miyibi ça va chance loko pamba c'est-à-dire okobotura pe mutu chombo okiteka okoyiba pe mutu mbongo chance loko pamba tokoya ju mususu na ko décortiquer bino makambo ya ka okoko korobo ka okoko korobo wana aza mutu akokufa mais na sima ya sapologie bato ebele bamibengaka basaper baza tellement bayebi na bango spiritualité te c'est pour cela mona papa Wemba azo prédire déjà na kokufa na scène parce que azalaki déjà mutu ayebaki pe spiritualité ayebaki liwa na ye ayebaki ka okoko korobo ka okoko korobo wana na ko décortiquer yango ba émission eko ya botino ba question na relakisa bino le vrai kombo wana mais azalaki décortiquer akomaki saint donc na ba religion mususu monaka Saint Pierre mais lelo tokobenga saint Chole te saint ambongo tokobenga ite po aza vivant mais tobengaka saint Kizito bakomisa ye saint saint Anuarit akoma saint pona nini po akufa na ebite soki pe bakanza bakomisa ye saint santu bakanza oui bakomisa ye pe saint donc na biso siko na bokoko na biso soki mutu akufi akomaka kisimbi lenda boki la simbi enkulu za menge tibokila lendo kieno tata Simon Kimbangu mama Kipavita baza bato kokufa bayaka pe babimaka nako banda wa prière pe landa ilanda yenda tata Simon lele so tokako so na koti na constatation papa Simon Kimbangu akobima et ce sonanda akobimilanga akopesanga directif na kaonde kwa kobengelanga ya maladie to ya problème nyonso ye mutu akotalisanga nzela komanda kosunga mutu wana mais na fungoli yo chapitre moko ya kolagisa oke mutu akokufa soki fera chende kona ye wana eza problème te mais natalisi yo esika wapi papa Wemba azobelela mutu akufa oyo bato bayebaka te ka okoko korobo pesa biso nguya to bare bazembe na batusa esprit to renier lokola yo likolo biso bayanke na tusa eza nini tout ça donc mutu sans esprit yuma o ayebi eloko te bazwa ye soit chombo bayiba ye babuka magasin basala chèque ya mabe bakobimisa mbongo ezalaki ba prière ezalaki codé mais bato ebele babengaka basaper bayibi na mo makambo wana te mais na suka nzembo wana azoloba chance eloko pamba titre album wana ezali pole position nakoya kopesa ba décortication ya ba science ya ba position ya ba pole nord ba pole sud elingi loba nini mais ekozala na ba émission oyo tokoya nakoya kofungola bato wana bayeba qui était papa Wemba. Alors tozoke na suka déjà tozoke na suka Fally Ipupa betaki na stade Masamba Deba Alphonse na Brazzaville bato balobi que Fally Ipupa message na ya pesa yake na kozwa stade wana na chango na poche na kenango par rapport ya message wa pesaka avant beta martyr tant wa saki mission na poto alobara ke na ko retourner stade de martyr metant wana ki na changer ka discours metant wa ki na Brazza pona nini tazala kaka na discours wana o asala ki na kin awa alobara ke atana kuti 20 000 personnes ko beta pona ni asala ki ngokuna te kuna ki na message ya fort et puis stade sali plein excès des LP bomaka okoza la grand joueur oyebi no ko beta place faut tirer chana obi ogolingi o dribbler baboteli o ballon
oza grand chauffeur okumbaka no bia ngana kumbaka na ngai fier pe okisala accident okufi. C'est-à-dire fali pe na concert wana akendaki na zel mingi. Omona na discours na ye na Popol Mpasula alobaki ako retourner, mais tango ayaki awa abengaki biso akomi na discours même 20 000 personnes na kobeta kaka. Mais kuna akendaki na discours mususu en plus bato ba kompanaki ye to entourage na ye ba travailler ki malamu te. Organisation ezalaki malamu te. Si les plans spirituels tango soki ne beta na mboka batu mususu braza za mboka na biso mais bokoko mususu ezala na ba braza kuna ezana biloko mususu fo sala o eza respecté te. Yango mona ke na stade de Martyr fali asala ki 95% mais na stade de Masamba Deba fali asali ba 65% ou 55%. Pona nini excès de zèle pe ebomaka. balobaka la répétition est la mère des sciences. Même oyebi likambo wana faut o répéter yango toujours. Mais yes sikoyo atiaki ki aigle mingi mais du moins récite ezali po abeta batuna kinga me fali pe atakuna etondi te eza stade ya bapaya na yebisaki ndeko journaliste wana kofi pe akendaki na Benin abukaki stade batu bakufa. Michael Jackson passe nyoso notambola ba stade ezali kaka plein batu bando kweya. Donc so za na oral likolo faut ko yeba ko pesa message to communication ya ba événement nyoso ko za na aura makasi mais soki communication pesa mabe na organisation na ZLP ekoki pe ko bebisa yo. Moni bato basaka na zelo komona héritier lelo yo ki moto na tembe alongola ngo. Kutu na tembe. Umona siko a changer siko ki mi ange mi deme na ye ngana komi komona ye kaka ange. Okomona na akena ba mise na poto marqué musu basali ba dérapage azongi asombi ba danseuse mituka na ba mbongo na ye moko sans producteur apesi mbongo te eza biloko moko a féliciter. Donc félicitations héritier Watanabe. Félicitations na Gogan yango zomona héritier to solo na komela ki même na téléphone na pesa ki ba bravo azo kende vraiment malamu. Omoni un leader faut yeba pe ko sunga bato. To ngai pe entourage na ngai to bato basala na bango na yeba pe ko sunga bango po bango pe bazana ba famille. Un leader ozo sunga bato te ozo talaka ba intérêt na yo ezali pamba mo pamba. Ezan lekola ba leader muso mona azo la kisanda ko so tonga mais ba musicien na ye bazana pas. Voilà net loko lobi wana to mona ngo muta ola sango robino to kinda vraiment vrai passer de comme ça. Alors ça to nganda usoki ya 4 niveaux so ya 6 niveaux mais to mo ba musicien na ye ba musicien ko so mona wana eza ile côté. Vaut mieux mais héritier azana banda ko ebele ayebisa kinga kuto bo nazo na opération il y a 24 communes tous les 24 communes nazo somba fait déjà sombi déjà na si ba 18 alanda weranson oui plus de 18 communes déjà ou 20 lelo héritier azana banda mais alakisi batunda kwa na te esika fanda kana luwa mais ba finga ipa bato faliki no afutelaka enda kufuta futela to mona pe bato to mona ka bato musupe akoki ko futela nda couper mais yemoko azana hyper banda ko ebele fali pe asaki na banda ko ebele to yebaki te mais ono loué na yepe ba appartement to azana hôtel du fleuve wana eza la comparaison n'est pas raison ba acte yo poser muta poser yango biso totalaka donc matondo muna mbuta irfe matondo diaka kunangeye papa héritier to pesi bino merci biso to zalaka muta ba musicien te to yaka pe ko sala ba émission ba analyse te lokola ba mbuta di kazu lokola ba frank tuki ba banani biso to sabata molimo to talaka mambo na molimo pe na misuni to pesi conseil na bandeko na biso. En tout cas to sengi bino merci beaucoup na ndenge bo pesa biso matoyi pe ngonga ya ko landa biso na émission oyo. Merci pour ba pesi biso de yakuna signe na sima caméra. Merci da bandeko nyos bozui libakwa ko landa biso bandeko o nano bakisi comité bakisi yango eza prêt partout bozali na monde boze la semaine o bozo za la servir na bakisi na bino ba o bazana ba traitement to pekisa ki mamba ba rapport botika boze la traitement ici là ba o to pekisa ki cigarette to masanga boto sa ba prescription soki traitement ici bokozongela na bino yo muto zali na maladie tozo hésiter nanu ozana problème puissance sexuelle obotaka te bana bazana ba prison to bana baza kwangama bazumela ba drogue o balaka te mukanda ozwaka te awa na Kinshasa ozana pasi partout zali na monde benga biso na plus 243 81 54 51 313 ozana problème olukaka porte-monnaie du bonheur mutu nyonso te azana capacité ya kopesa porte-monnaie du bonheur kolandela telite na ba démonstration bazoyela ona télévision olukaka code na bino ya famille kosomba code te me benga biso to sala consultation spirituelle benga biso na plus 243 81 54 51 313 beto to tisadila muna kimenga ko me beto to tisadila muna ntie mungwa emaza. Voilà avant to chiter vraiment question à souka parce que bazo sala biso sin alors makambo mboka to ko chiter ndenge wate 5 to lobela yango discours ya papa Kabuya ndenge lobaki no président Félix bato bazo bundisa parce que aza muluba
et puis vie ya jeunesse pour to suka wana vie ya ba jeune omona onde to bandina ona discours ya papa Kabuya pour na chef de l'état botu na papa Kabuya tango to bando bundisa babando ko bundisa papa Kabila izaki po azalaki soki muswahili to ndenge bando baza Rwandais na politique babundisaka mutu pona ekolo te parce que na côté pe ya ba opposa biso toza ba politique baluba pe bazali oui to talaka yo Mike Mukabe ba Mike Mukebai bakanyol baza baluba voilà mais ndeko na biso safu asalaki moi dérapage ya ko incriminer baluba trop c'est-à-dire ye azali ngunza tangu kiamvita kalweke nteteko donc tangu ya bitumba ndenge wana nano ekokite akobanda ko nano azowelisa na ndenge na ye baluba baza bandeko na biso baluba biso tobala baluba biso tozalaka na baluba tozala ba camarade ya baluba tozala basi ya baluba tozala bandeko ya baluba mboka oyo foto zala ini ndenge hymne national ya Zaïrois lobaki dans la paix et peuple uni nous sommes Zaïrois tribalisme eza iloko mabe bakoko kutu balobi mika mambo leki la famosi vumbukila vaki mosi et makuku matatu basisa bankolo donc nze kune ezalaka fo les trois côtés kota po moto epela makasi biso tolingi division na mboka te bazo incriminer chef de l'état pona nini te wana na ndimi te po aza muluba te batu nyonso te baza na IDPS baza baluba batu nyonso te baza na IDPS to batu bao bafundaki IDPS bango nyonso te bazalaki baluba wana eza ba discours moko ya mabe papa Kabuya pe ameka kotala est-ce que déjà na ba membre nyonso ya IDPS bao babundaki bao bazwa masasi bazwa nini bazwi misala eloko fwa mituna bato yango bazo sala bato yango ba vie sociale na bango ezo changer lokola ya ye ndenge changer ba fils mukoko bazo sala wapi ba pasteur Gilitio balobaka bafingaka pe bato bazo sala wapi lelo est-ce que misala combien de misala eye na mboka oyo voilà tolobi te ke papa Félix fois sala nyonso na mbala moko mais changement tango toza na étape ya traitement ta eza ya 1 mois déjà so meleki si 10 semaines to une semaine faut sentir changement voilà. Est-ce que changement ezali wana nazongiseli mutuna ye akoyano na voilà pour la jeunesse ko vie ya jeunesse to chite wana vie ya jeunesse eloko eza wana sengeli po jeune azwa conscience jeune po azwa conscience na ye ezoluka tozonga na bokoko na biso mingi bakena bakisi ya mindele yango moni kipede komi trop po bazwa na musala fo opesa sima po bazwa yo na musala fo lia nie okoto koma lesbien ba science ya mindele eko dominer biso mais biso tango esokoka oyo science na biso to bokoko na biso ekosala makambo nyonso wana ekosila nango tozala presse te bakoko balobi lundialu no aluvanga maluzolele jambo etangwane entilulu zilungane ekitama diakako ntilulu yoyo ke bambuta basisa kafweti lungana donc kala mingi te mokana bakoko ekokokisama biloko nyonso wana ekoleka nango. Alors pour que to chite na ebite ba remerciement bato pesa moto ba remercier bino déjà bino bandeko nyonso bolande biso bandeko nyonso bolande biso partout na monde entier bandeko parfois tolobaki makambo elese bino tosenge bino pardon bino bandeko oyo bolandaka ngai to bandeko bozozela ba produit na bino bozela ba produit na bino ba adresse nyonso ekei bandeko oyo pe bozana ba problème nano bobengi biso te numéro yango wana kanyo soza nango benga biso na plus 243 81 54 51 313 biso tosalelaka makila te biso tosengaka bato makila te munantie mungwa ye maza to tusadila fatoto mbangi e muzulu mbangi bika nzambe apungu tulendo kakala yeno bika nzambe apungu tulendo kalukeba e kalubambu kila e bika nzambe apungu lulendo kalutala zisikiandi e kalukeba muna kumbu za bankulu zetu tulombele matondo muna makanda izindinga mamoso et muna chaîne yoyo kia tolobe la TV des chaînes zankaka tolobe la vie et ces chaînes zankaka partenaire tulombele matondo. Merci Nabino Nsobozaki branché puis connecté pour na kolanda biso. C'était la Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse, Mukunza Mibali, tout ya monde. Tozaki bongo na mbuta mukulu diakese na écho du parcours. Alors, restez toujours connectés et puis abonnez-vous massivement à Wanatolo de la vie. Nakotika Tante. Tech! L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!